Shalom, shalom, shalom. Poko malamu na mutu nyonso. Shalom, shalom. Ezali kimia okolo atikela biso alobi que je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Apesa biso kimia oyaye yango nde kimia oyo ezala na moko na moko kati na biso na poko alelo na poko oyo journée mobimba oyo nzambe abateli biso likama te sango mabe te yango nde tokomisa ye na poko alelo yango nde toye kosangana na culte oyo ya poko alelo. Culte ezali ko rendre hommage na nzambe toye ko rendre hommage toye ko kumisa nzambe na poko alelo na lolenge abateli biso yango culte ezali c'est le mot qu'il faut vraiment parce que yango nde mutu ezali kolakisa ke toye ko rendre hommage na biso epai na nzambe yango yaya ezala momesano te ke tozoya ke ezali kaka prière mais non ezali tant tozali koya kokutana na nzambe koya korendre hommage epai na ye bien-aimé dans le Seigneur ete abateli biso journée mobimba ebele bakufi ebele basali baaccident ebele baza na basoin palliatif na moment oyo bazali kozela dernier souffle na bango ete bakata motema ebele baza na basoin intensif bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi ne pas être reconnaissant envers ce Dieu? Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Yango nde toyei komanifeste gratitude na biso epai na nzambe oyo abateli biso journée mobimba yaya napesi bino mbote bisika nyonso bozwami bandeko nyonso tozosangana na bino pokwa nyonso nzambe amona bino mpenza nzambe amona bino me toyebi ete babrebi baza ebele baoyo nani baye kokota na bergerie oyo te yango seigneur nzambe tata akotushe bino kokoya kokota na bergerie oyo tokokoma une grande armée ya nkolo ya bacombattant ya baguerrier ya bato oyo balenga nzambe oyo bato oyo batondaka nzambe te bato oyo bazali koluka toujours lokola Moïse ete Seigneur je vais voir ta gloire montre-moi ta gloire yango nde bato oyo tozali koya pokwa nyonso yaya na bapokwa boye en famille oza kaka liboso tan susu ya telefone na yo tan susu liboso ya ordinateur na yo bien ya télé na yo bote ete tolanda eto ete toplie ensemble ezali émission te yaya ezali ete yo nde okota antika nano nyonso yaya na minute oyo tokozwa kaka quelques minutes seulement moins de 30 minutes ou bien 30 minutes kaka yango nde tokozwa afin ke toyeba kobondela libondeli ya pokwa nayebisaki bino ete nakobanda korapele bino pokwa nyonso ete yaya kosala réalité ke yo napema nanu mwa moke nalala nanu mwa moke naya koprie nsima non kosala erreur wana te. Le diable il est méchant, il est mauvais bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi esengeli oya kokota na prière oyo intitulé la prière agressive du soir yango nde bango bazali koagresse biso tokoki kodikela bango te kaka bango baagresse biso yaya diable ata soki ke oatake ye te atake obundisi ye te ye akobundisa yo yango nde omonaka bamosusu me nasali na ngai eloko te Seigneur ye moko alobi ke ils m'ont haï sans cause à combien plus forte raison biso bato tozolanda ye bakoyi na biso diable akoyi na biso tosali eloko te akoyi na biso bete nous portons l'ADN de Jésus-Christ yango bien-aimé dans le Seigneur yango il faut préparer terrain malin ete tokende kolala na kimia ete butu ezali na ntango moko oyoke conscience na motu ezali kosala lisusu te yango ezali moment oyo milieu mabe ezali koopere mingi ezali moment oyo diable azali koopere mingi basakalaka te na priere ya pokwa yango nde ezali priere ya kolupe te ezali priere ya konéglige te ezali priere moko oyo te il faut sala yango na motema mobimba il faut sala yango avec détermination il faut sala yango avec force yango nde toye ete tobondela avant ya kokende kolala butu nde ntango maladi eyaka makasi butu nde ntango bato bakufaka mingi na statistique ya bato kokufa bato bakufa nde mingi na butu bien-aimé dans le Seigneur yango nde butu na yo ezala butu ya konéglige te mais avant tokota na prière eya na prière agressive na pokwa lelo tokoyeba kotanga maloba na nzambe me ya liboso na micro ezali wa bino mote Philippe
nde moto nazali kokamba yo yaya kotala ngai te yaka okutana na nkolo na yo komona motu te me yaka bondela kaka na ndako na yo yaya okosala kutu déplacement te ozali kaka liboso ya écran na yo yango nde tozali kobondela mais avant tout tokotanga nanu maloba na nzambe bien-aimé dans le Seigneur tokotanga na pokwa lelo ezali tokoyekola makila la puissance oyo ezali kati na makila na Yesu yango nde makila na Yesu ezali moko ya baarme spirituelle puissante oyo biso tokoyeba koutilize yango dans les combats spirituels mpe te toza na temps ya combat spirituel bien-aimé dans le Seigneur yango nde le sang de Jésus et c'est que vous pouvez utiliser le sang de Jésus dans le combat spirituel, dans la maladie, dans la mikakata, dans le ndaku, et te battre, bazali kokende na moka ka likolo et na sema makila likolo non, il faut côté l'amour en profondeur. Tokotanga maloba na nzambe na mokala ya 1 Pierre chapitre 1 verset 18 na 19. 1 Pierre chapitre 1 verset 18 à 19, publié le Bible. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Jésus, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Bien-aimés dans le Seigneur, puissance ezalikat na makila yango de puissance ezalikat na makila yango de mutu eyaki ko racheter biso et lelo tokoma bana na nzambe yango de toko ebako utiliser puissance ezalikat na makila dans les combats spirituels yango ete mingi bayebi yango te bien-aimé dans le Seigneur toko yebande ko utiliser yango ete ete eba ko sala mosala ya nakati na bitumba ya molimo yango ezala na sapongi ezala na ndako na yo ezala na nyonso tozali kosala ya la puissance dans le sang de Jésus-Christ yango monde ya ténèbres elingaka koyoka yango te ezala bademon ezala milimo nyonso mabe elingaka koyoka puissance te ezalikaki na makila en général makila ezalaka na puissance parce que neti makila na nzoto ya mutu c'est ça la vie oyo ezalaka kati na mutu si soki makila ezali kotambola lisusu te elingi koloba ke mutu akomi ebembe bien aimé dans le Seigneur yango nde ezolakisa puissance oyo ezali kati na makila yango nde ezali lokola carburant oyo ezali kotambwisa mutuka sans le carburant mutuka ekoki kotambola te ekoki kozala nango mutuka malamu ekoki kozala yango mutuka ya sika mais carburant soki ezali te soki neti ndenge na bamikolo ekomi ke ya électricité soki électricité ezali te moyen etambola ezali te yango nde puissance oyo ezali kati na makila yango nde puissance wana yango nde mutu eye kokangola biso eye kobikisa biso ezali te. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables ezali na biloko ezali kopérir te par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière. Ma vaine manière otobandaki kotambola na kolongwa na mafamille ya bandoki kolongwa na molili pete tokoma lelo oyo biso tozali ya bana nzambe ezali na formule mosusu ezalaki te formule nzambe amonaki ezalaki ya makila na Yesu Kristo yango nde tokoyeba ko utiliser makila oyo ntango nyonso tozali na bitumba mais c'est par le sang précieux de Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tache yango nde ezali na nzela ya makila yango omoni ndoto mabe obeleli makila ndako na yo ntango nyonso ifo toinvoke kaka makila na Yesu na ndako osopi makila na ezali c'est par l'esprit na maloba ndenge tozali koloba wana yango nde ezali kosalema na molimo yango bato mingi bayebi yango te bien-aimé dans le Seigneur esengeli ete biso to utiliser puissance oyo ezali kati na makila ya la puissance ndenge na oti koloba awa ke makila nde moto ezali kopesa ke mutu azala na vie yango nde sur le plan spirituel makila na Yesu mutu ezali kosala ete lelo tozala na vie par l'esprit par le sang de Jésus yango nde tobotaka ADN ya Yesu yango nde tozali na ADN na ye yango nde bien-aimé dans le Seigneur bien-aimé dans le Seigneur yango nde tozali kobakisa
Galates chapitre 6, verset 17, Bible et le Bible, que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps le marque de Christ. Donc je porte l'ADN de Christ. Makila na Yesu Christo ezali kat na biso spirituellement. Yango de to bengami ba chrétien. Yango de to epesi biso puissance. Epesi biso ke tozala na vie kat na Yesu. Makila na Yesu yango de mutu eyako racheter biso et racheter yo. Yango de ezali moko ya doctrine fondamentale ya vie chrétienne. Yango de bien-aimé dans le Seigneur esengeli mutu nyonso ayeba yango ete tosombama par l'esprit tosombama namakila na Yesu oyo esopanaki yango nde eyekolongola biso na boumbu ya munguna ete tokoki kozala lisusu baesclave na ye te. Yango nde puissance ezali kati na makila wana. Yango soki omone na maladi belela makila, na bandoto mabe belela makila, olingi olala belela makila, olingi otambola le sang de Jésus bisika nyonso makila na Yesu, olingi olia biloko makila na Yesu, na sopi makila na Yesu, na maloba nde tozali koloba wana ezali kosalema, na bilamba ozali kozomba kolata ete makila na Yesu yango de bana na ngai makila na Yesu yango de eza na puissance, yango de ezali na nguya, yango de bien-aimé dans le Seigneur, yango de tokoyeba kosalela na pokwa lelo. Alléluia. To bandi to koti na prière na biso bien-aimé dans le Seigneur. Yango de banzembo oyakala ezalaka banzembo moko inspiré, yango de oyoki ndenge bandaki koyemba elonga ejali na makila ma Yesu. Alléluia. Elonga ejali na makila na Yesu ezali ya solo. Elonga ejali na makila na Yesu mwana Nzambe. Elonga ejali solo na makila na alongi bademo. Elonga ejali na makila na Yesu mwana Nzambe. Elonga ejali na makila na ejali ya solo. Elonga ejali na makila na Yesu mwana Nzambe. Elonga ejali solo na makila ma ejali ya solo. Elonga ejali solo na makila na Yesu mwana Nzambe. Elonga ejali solo na makila maye ya solo. Elonga ezali kati na makila na Yesu. To bandi kokumisa Nzambe nambo ya bateli biso na journée mobimba, nambo ya alakisi biso ete ya solo tozali balongi. Elonga na biso ezali nde na makila na Yesu tokumisi ye ete abateli biso journée mobimba. Alléluia. To pamboli azali Nzambe une. Alléluia. Na culte ya pokwa lelo. Alléluia. Yango devine prière agressive ya pokwa lelo avant to kende kola lelo toko sopela bango makila na Yesu. Banzela nyonso ayebi likambo na nga toko melisa bango makila na Yesu lelo. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Tozo kumisa Nzambe. Okumisa Nzambe na pokwa lelo. Tozo kumisa he. Alléluia. Azali Nzambe mune watindela kibiso Yesu masi apete ayako sopa makila na ye ete biso tobika. Nous avons été rachetés. Alléluia. Par le sang de Jésus. Ezali na olote na palata te tozombama. Mais tozombama na makila na mwana na mpate na Nzambe. Amikitisaki andimaki mpona koya ko rachete yo na ngai po ete lelo tokoma libre, lelo tokoma bana Nzambe, lelo yango tozokumisa ye na pokwa lelo na bolingo na Nzambe. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu crois? Alléluia. Ce qu'on dit, makila oyo, et bikisi yo kaka na minute oyo.
biso tozali bate tolukaka milimu soki yo nano ndimelite. Alléluia. Na pokwa lelo kaka na prière kaka ndenge tozokende okokoma pe oya nzambe tozokumisa ye azana bolingo. Alléluia. Son amour est insondable, son amour est merveilleux, son amour est grand. Alléluia. Il nous a aimé tant. Alléluia. Alléluia. Alingi biso mingi yangonde ailinga kiteke biso tokufa na masumu na biso. Alléluia. Makila na Yesu tokoya koyekola yango ezali kolongola biso na masumu, ezali kopurifie biso, ezali kosanctifie biso. Me na pokwa lelo. Alléluia. Tozokumisa epete asopa makila na ye. Il s'est rabaissé, il a accepté même de venir mourir, il est devenu même semblable aux hommes. Alléluia, pour toi et pour moi. Alléluia, que son nom soit glorifié, que son nom soit béni. D'éternité en éternité, il est Dieu. Papa de commission, na pourquoi lelo, na commission papa pete jaliza, kombo na yo kumamana, tozo tombola kombo na Yesu, na banda kuna biso na pourquoi lelo, na banda kuna biso. Alléluia, alléluia, to tomboli Yesu. Alléluia, tu es élevé Jésus. Alléluia, tu es élevé Seigneur, que ton règne vienne. Alléluia, règne na yo eya na kati na ngai, na kati na ndako na ngai, na kati na bombo na ngai. Tu beleli règne na nkolo. Règne, que ton règne vienne Seigneur. Que ton règne vienne ce soir. Oh mon Dieu, mon roi. Alléluia. Le Dieu soit contrôlé à Nyonso. Na pourquoi lelo. Alléluia. Que ta volonté soit faite. Volonté nous soutenir, kaka volonté na yo. Yango de tu beleli kaka volonté na yo. Na pourquoi lelo. Est-ce que tu es là mon frère, tu es là ma soeur? Alléluia, pour élever ces dieux. Alléluia, pour honorer ces dieux puissants et merveilleux. Alléluia, pour rendre hommage à notre Dieu. Alléluia, tous allez rendre hommage et pas inaye. Peut-être mon baptême malam yaya. Ce qui a battu au kokoma et bembe. Alléluia, Zambe oyo. Azali ko détruire ba complot nyonso. Alléluia, bazali ko apete. Ba détruire biso. Nzambe oyo tango biso tozali ko lala. Alléluia, yende mo bundeli na biso. Alléluia. Na pamboli na pokwa lelo. Ene tozali ko senga mana ye likolo na biso. Tozali batu to tamboli. Tozaba anste to tina likolo te. Mais tozali batu. Miso moni to kanisi. Alléluia. Ene to sengi mana ye likolo na biso. Na pokwa lelo. Pourquoi malam? Alléluia, dans la prière agressive de ce soir. Alléluia, culte oyotoye. Ete, tobele la makila. Tobele la makila, tokobele la makila. Mais mawana yezala na liboso na biso papa. Et alléluia, yango tokoti. Ete, Seigneur, makila na yo. Effacez nyonso. Il y a la puissance dans le sang. Alléluia, Seigneur notre Dieu. Tobele la puissance sur les aïkana makila. Lave-nous, Seigneur. Purifie-nous, Seigneur. Il est écrit qu'il a été offert pour nos péchés, mais il est ressuscité pour notre justification par la puissance que dans le sang, Seigneur. Justifie-moi, justifie-nous ce soir. Alléluia. Nous déconnons, papa, libisa, répète la viso, péto la viso, papa. Efface toutes nos transgressions, efface tous nos péchés et jette-le au fond de la mer. Jette-le au fond de la mer. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur, Makilana Jésus Christ. Alléluia, il y a la victoire dans le sang. Tozali kozbele la puissance et paix victoire wezali katna makila et il va accompagner bomo ya moko na moko. Alléluia, que la puissance qui est dans le sang et accompagner nanda kunanga na vie nanga na ministère nanga. Alléluia, na nyonso nazali kosa bele la puissance ya makila. Il y a la puissance dans le sang. Alléluia, puissance ya makila. Sopa yango na bisika nyonso yebaki ko échouer. Alléluia, tozo bandelana na nzoto bien-aimé dans le Seigneur. Na ba cellule nyonso nzoto na biso tozali ko invoquer le sang. Makila, il y a la puissance dans le sang. Alléluia, namite na biso. Alléluia, na ba organe nyonso nzoto na biso. Bele la makila et surtout deko ozo bela. Na pourquoi lelo bele la puissance. Yango de bandako bonde la boke puissance ya makila. Na bisika nyonso malade wana ezali ekoki ko résister te na puissance ya makila. Puissance ya makila. Na pourquoi lelo bele la puissance ya makila. Alléluia, na ndako na yo mobimba. Alléluia, na porte ya ndako puissance ya makila. Et couvrir ndako makila. Na eso la couverture na biso. Au nom de Jésus, il y a la puissance dans le sang.
Alléluia, makila na Yesu. Et couvrir biso tango tolingi, papa tolingi tokende kolala. Mais makila na Yesu eza la couverture na biso. Papa ba couverture oya mokilité ba kwete oya mokilo yote. Mais makila na Yesu eza la couverture la ya bandako na couvrir bandako, couvrir bombo la biso, couvrir bombo ya moko na moko. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Na bisika nyonso toyebaki ko échouer belé la makila. Alléluia, na ba démarche na yo belé la makila. Na finance na yo belé la makila. Belé la makila na ba domaine nyonso ya vie na yo. Puissance ya makila na poko alléluia. Alléluia, tout qui était, nous avons été rachetés non par des choses périssables, ni par de l'or, ni par de l'argent, mais par le précieux sang de Jésus. Yango belé la makila, makila telema, makila eloba na faveur na yo na poko alléluia. Makila eloba, makila est justifié, biso na poko alléluia. Papa, justifie-nous par le sang, lave-nous, purifie-nous, sanctifie-nous par le sang. Alléluia. Ici, Kanyonso. Alléluia. Ndako nyonso. Papa, ceux qui va prendre des contacts, ezali na kati na ndako na yo pe nango makila. Tu n'as pas forteresse, n'a pas toilette, n'a pas chambre nyonso. Elle est la puissance ya makila. Yaya, bandako évoquer makila na yesu tango nyonso. Elongo ezali kati na makila. Bible lo Bible. Namukanda apocalypse ke balonga kipo na tina ya makila. Balonga kipo na makila. Apocalypse chapitre 12 verset 11. Il dit qu'ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Alléluia. Yango biso pe tozo tatole longue ezalikat na makila et accompagner biso dans tous les domaines de nos vies. Na nyonso tozali kosala ya tatole longa elonga makila nazango longi na zela makila ya Yesu. Tozaba longi na zela makila na Yesu. Alléluia. Famille na ngai toza balongi na couple na ngai na ndako na libala na ngai tunazango longi elela makila na libala. Elle est la makila, dabla linga kama balate, yango ndeti na oyo biso teke kosangana. Ete na mandaku na biso, alléluia, bisika oza atako za yo moko na bana. Elle est la puissance ya makila zinga yo, alléluia. Déclarer yango butu moi, alléluia. La prière ça s'apprend bien aimé dans le Seigneur. Bien bas qu'on utiliser la puissance qui est dans le sang. Bien aimé dans le Seigneur. Makila oizali moko ya ba arme puissante pour se défendre et pour attaquer l'ennemi. Yango tozali ko attaquer, tozali ko sopa makila na quartier ya bandoki ya famille nanga. Alléluia, na banzungu na bangwana tosopi makila na banzela nyonso bayela kapete baya ko attaquer biso makila na Yesu na poko alléluia. Est-ce que tu es là? Alléluia. Alléluia, bisika nyonso tamososo bazwa mbongo na yo bakangango quelque part. Bisika wana, alléluia, sopa makila. Quand nous sommes vina yo, bien-aimé dans le Seigneur, alléluia. Bakangango na mulangi, bakangango quelque part, sopa makila. Bisika okangama, alléluia. Bando kinyoso, ba démon nyonso, l'esprit nyonso. Tozo na zo medisa bino makila, bino oyo nyonso ayebili kambunanga. Na so na medisio makila na Yesu, na sopelio makila na Yesu. Alléluia. Alléluia. Na porte ndaku nanga na sopi makila na lento ya ndaku, na sopi makila. Au nom de Jésus, makila na ilonga. Makila ya continuer boye mikolo nyonso biloko bana bazali kolia na classe biloko tozali kosomba na banzela. Alléluia. Na ba supermarché bilamba tozali kosomba. Alléluia. Avant la tango obeleli makila. Bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Makila ezali ya kobeba. Alléluia. Tala biloko nyonso tozolata tozosomba eza na bamarke na bango. Bien-aimé dans le Seigneur. Badida sebanaiki ezebele ezala. Alléluia. Ezala oya koskane na ba supermarché nyonso na ba bilembo ya monde ya ténèbres. Bien-aimé dans le Seigneur. Eza sans effet pas na biso pete bele la kama kila tango nyonso. Alléluia. Ezala olamuki na tongo ozali kobondela ete Seigneur journée na ngai na couvrir yango na makila na Yesu. Yango butu na biso tozo couvrir yango na makila na Yesu. Bongi na biso tozo couvrir yango na makila na Yesu. Bien-aimé dans le Seigneur. Yango n'est-il pas écrit que Seigneur yo nde olobateke mon côté akoya ko troubler pongi na biso. Alléluia. Mon côté pongi na mon côté ça la troubler na butu na lelo makila na Yesu. Et ça la couverture na biso na porte ndako nyonso apa le démon nyonso akoya mona makila. Alléluia. Na vie na ngai. Alléluia. Oyo so dokinyo so akoya mona makaka makile telema makile kanga. La Bible nous dit que makila na Yesu ezali koloba koleka makila ya belle. Alléluia. Makila oyo etelema na vie na ngai mobimba.
na ministère na ngai papa na nyonso nazali kosala mpona makila na Yesu. Alléluia. Alléluia. Butu alléluia. Bien-aimé totiki butu oyo na maboko na Nzambe ete nkolo asécurise bademeure na biso na makila na moto na ye na présence ya armée céleste. Papa batele biso na butu na lelo e bana na biso pongi ya bana na biso to trampango na makila pongi na biso to trampango na makila car il y a la puissance dans le sang. Alléluia. Vie na yo trampango na makila. Alléluia. Finance na biso to trampango na makila au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. To sombama na makila talo na makila na nguya. Alléluia. Makila oyo telema banzela nyonso tozali kotambola nyonso tozali kozimba na ntango oyo ya maladi oyo nyonso ezala purifié sanctifié par le sang oyo nyonso tozali kosomba au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Butu oyo ezala butu ya kimia papa ntango tokolala. Alléluia. Tolala te lokola bapagano yaka kolobela mpe biso. Alléluia. Tomona monene na yo. Alléluia. Révélez biso Seigneur des choses cachées. Révélez biso de grandes choses, des choses qu'on ne connaissait pas. Pour la gloire de ton nom, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, dans le Seigneur, tout comme une souka. Et à prier à Nabiso. Et à Poko. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde la grâce. Grâce est surabondée. Katna moko na moko. Grâce oyo tozwa na nzela makila na Yesu et bako accompagner moko na moko au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant tourne le regard vers vous et qu'il vous donne tout ce dont vous avez besoin pour la vie et pour la piété. Alléluia. Tobika loboko na Nzambe na nzela makila. Makila eganga eloba tango nyonso na faveur ya libota oyo na biso nyonso papa. Na bana opesi ngai na kamba makila na Yesu etelema na vie na bango elonga ezali kati na makila e accompagner moko na moko oyo azalaki akobela na poko ya lelo. Alléluia. Puissance ya makila ebikisa ebibli elobi ete tobiki na mapipi na yo na bapota na yo yango nde biso tobiki moko te alala na maladi. Alléluia. Nyonso epai na yo bana na biso bazala kubia na makila au nom de Jésus. Elonge accompagner moko na moko na kombo na Yesu. Alléluia. Alléluia. Amen, 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 amen. Bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Acclamons pour le Seigneur, acclamons. Obetima boko ponankolo. Oyo azalaki na biso na poko alelo. Alléluia. Kombo na ye ekumama. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur. Aussi ici, culte na biso ya poko alelo. Il y a prière agressive. Continuez. Mikolonyoso. Wanande et comme il y a mikolonyoso. Makila. Makila. Makila kaka makila. Nabanzela makila. Olamuki makila. Olali makila. Il y a la puissance. Alléluia. Naba problème na yo. Invoquer makila. Invocation ya makila. Et koloba tozo bele la makila. Bien aimé ceux qui n'ont s'abonné te. Au s'abonner na yo. La s'abonnera pe malamoko. Ceux qui peuvent éviter. Tout n'a peine de konsusu. Eti. Nous allons communauté Batumingi Basana Kokoso pour s'abonner et pourtant ils allaient très facile, moins de 40 secondes au s'abonner na yo. Bien aimé, tant vous allez koya, il faut liker vidéo au bengape bande konsusu afin que baya ensemble te bako kumisa moné ensemble. Nous colonions il y a samedi na dimanche. Bien aimé dans le Seigneur. Prière matinale ou bien adoration matinale et vos bandana 5h30 à 6h heure à Bruxelles, heure à Paris, mais 4h30 heure à Londres. Et en Wende tout salut Kobanda et adoration nabiso ya Tongo. Mais pour la mercredi nyonso ya yako zanga te tala baninga bakoni ko ya ebele mais yona no bandi ko ya te ya kam ko nyonso misatu. Afin que tout le monde est là, pour la banane biso, nous aurons des comptes à rendre devant notre Dieu. Pour la banane, bango, tika bango moko na kati ndaku ya mike, ete ndaku ici kabaya pokuta bongo, na ndaku ici ki na bana likama na yomoko, ok na prison. Tala
lokola l'État a na mémise pour na bana likolo na biso ndenge moko pe na nzambe. Nous avons des comptes à rendre pour na bana oyo. Bien-aimé dans le Seigneur, tant tokomi na suka ya pokwa lelo tokutani susu mokolo na lobi pour une autre prière agressive na kombo na Yesu. Amen, amen, amen.